J'ai bis sur télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Kopé qui ça yo avancé. Malédiction mais même limitation. Aux hommes on a chaque fois où avancer c'est comme ces années là que zo bendo sima. Moko et zo zongi so sima. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Dalingi ba pesa biso élément moko o mona ndenge nini muto ayaki na se ya malédiction ya sida. Azui sida parce que bande connaît pe ba kufa na maladie wana ya sida. Aye kokuta na prophète Yesu asa. Sois terre au nom de Jésus. Marabusana na pikisi au cycle. Nazoki problème moko na selaka gilet na sukaka oke mutomana azaki na sida na zwaka mpe lobi na zoki grâce et non vendredi na zoki grâce basembele pour ngai lobi samedi na l'hôpital na CSI test par lobi de signer Nous sommes au Kanga. Aux autres dans la trois familles, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Yes. Nzamba pambola biso mbote na bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde entier et si kanyoso zwa mitika nzambe ya prophète tia pambola bino oeza bino le prophète Michel Kanyonga kingasi tia mosakoli azana mboka nzamba pambola biso ndenge tolobaka heureusement Jésus na ngina yebisa oke heureusement kutai na Jésus na nzela ya émission ya lelo nazondima ke lola eza possible ke lola efungwa nazondima ke makambo minene ezo salama na vie na yo à partir ya tango ozolanda biso nalingi to sambela et puis tokozonga na thème na biso parce que awa tozoteya et puis tokosambela pona bandeko. Seigneur, je te prie, je te bénis, je te loue pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Merci pour ta main puissante qui est parmi nous. Seigneur, natiki mission o kobana na debiti na suka ngo na maboko na. Mutu nyonso azolanda biso azalaki malade azwa guérison ou azalaki na problème azwa solution. Molimo santu kamba biso. Seigneur Jésus, je te promets que tout ce que tu vas faire dans cette émission, le kumozo ngaka epana. Na komba Jésus-Christ de Nazareth, ndetolobi. Amen. Si quand nzamba pambola biso, na ngi to partager thème moko nazo partager na bande ko mikolo nyoso o ezali le cause de la malédiction. Le cause de la malédiction. Yozo landa biso partout. Na lingi que o landa enseignement na bokebi. Parce que je crois à des grandes choses que mon Dieu est capable de faire. Numéro nanga yango wana ezali plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. On est privé, WhatsApp, appel normal au Benga, au Kutanana, prophète Yaye Mugwano Oyamba Mutute. Les causes de la malédiction. Et dans le 2 Rois chapitre 4, verset 1, verset 7. La Bible nous dit, une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, pour en faire ses esclaves. Les créanciers, ses esclaves. Les créanciers venus pour prendre mes deux enfants, pour faire ses esclaves. Il y avait une femme, Azaki Mouassi, il y a fils de prophète. Parce que dans la Bible, il y avait de prophètes et de fils de prophètes. Élie, Azaki prophète, Élisa, Azaki fils de prophète. Tant Élie a accueilli, Élisée a dit prophète, et il y avait aussi Géasi, fils de prophète. À part Géasi, il y avait d'autres fils de prophètes. Au Bazaki une école, il y a Élisée, puis Bazaki une école, il y a un prophète Moussous. Parce que dans la Bible, il y avait des écoles de fils de prophètes. Avant de devenir prophète, il faut les canasser à Makolo, il y a prophète, au Monindenge Yazosal et Nzambe, et puis il faut bénéficier d'une onction prophétique. Il y a remarqué dans la Bible, Nzamba Zobenga Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, Josué, Azaki, fils de prophète, mais l'école, il y a prophète Moïse. Que mon Dieu vous bénisse. Je voulais juste expliquer. Maintenant, cet homme de Dieu, sa femme a témoigné que tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Mais à Koufi Atiki Bagnon, bien aimé,
moi parenthèse mukelo ke kam saranga na vie ezani muto akoza na mbongo ebele muto akoza la sambela mingi ajenaka amataka bazamba mais prière na yango te epeso mbongo parce que mbongo ezana eloko epesaka mbongo eza loi ya sémence muto apesaka ta ozwa te. La Bible nous dit tel qui donne libéralement devient le plus riche, mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. La Bible nous dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. La Bible nous dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Oko banda mataba zamba banda lelo ti mukoyo so kozonga okuta na mbongo na zamba te. Oko manonction mingi ba demo bando toso mais na poche na oko za la vide. Même nga pasteur on a te yayo. Ceux qui nazo pesa offrande te, non ça la sémence te, non pesa dîme te, na kozwa mbongo te. Parce que loi ezabongo mi beko nzambe lobi o azo pesa yende azozwa. So ozo pesa prière o kozwa puissance. So ozo pesa mbongo o kozwa mbongo. Cet homme de Dieu est mort. Akufi matiki nyongo. Et là comme singa na verso ezake muto azwa ki nyongo. Muto ba defaki. Oli alanda muto a defaki mais ya ye kozwa bana ba koma esclave na ye. Papa defi akufi. Mais bana ba kono subir conséquences à makambo papa salaki. Toujours le sur la malédiction. La malédiction c'est quoi? Toujours le sur le cause de la malédiction. Premièrement la malédiction c'est quoi? La malédiction vient du mot maudire. Maudire. Maudire veut dire parler mal pour quelqu'un ou pour quelque chose. Maudire et koloba koloba mabe pona mutu to pona eloko. Exemple. Jésus ayoka ki posa kolia mbuma. Aki akuti figuier. Amoni yango kezobota te zalaki kutu na saison nango te. Nzeto ane saki mabete. Nzeto ane zaki na saison nango te. Ya robota parce que mange bota na saison nango na elanga si je me trompe pas. Safu ebota na saison nango. Avocat ebota na saison nango. Mais Yesu akuti nzeto ane zaki na saison nango te. Du fait que zaki kana nzala Bible bi a maudire yango. Ba disciple ba ke ba yakozonga bakuti nzete kauki ko banda na makasa tina misisa. Yesu asopela yango essence te. Mais alobi maloba. Et maloba wana et komi vi ya nzete. Et kausi nzete banda na makasa tina misisa. Et ça na maloba mususu o elandaka mutu vi na emobimba. Et ça na maloba mususu o ebomaka ba vi abata. Il y a beaucoup de gens à otambola mais na maloba na sima. Nalingi na ebisa obe. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Nasima maloba nyoso. Eza na molimo. Que Dieu te bénisse. Derrière des paroles, il y a des sons. Derrière des sons, il y a des ondulations. Derrière des ondulations, il y a des esprits. Maloba na ngai o ezobima eza na molimo. Eza na milimo o ezobima. Yango zo remarqué tango nazo te yawa o comprendre te c'est comme si nakata makambo na oloba o se retrouver. Yo moko mo oloba ke makambo ba oloba seke ba olobelanga. Il y a un esprit o ezo accompagner parole oyo ndezo kota na mitema ba. Tango te yaka qu'est-ce qui fait que muto bongo la mutema azaki bandit, azaki criminel, azaki kuluna, azaki ndumba oteye maloba malobo ebimi et continue na mutema na ye omoni mutatiki ki kuluna a commencé à l'ensemble. C'est parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Malobani no lobela bana na yo. Malobani ba lobela e papa na yo. Malobani ba lobela on a famille. La malédiction vient du mot maudire. Maudire veut dire parler mal pour quelqu'un ou pour quelque chose. Que Dieu vous bénisse. La malédiction est appelée une mauvaise déclaration sur quelqu'un ou sur quelque chose. Mauvaise déclaration. Donc mauvaise déclaration, je déclare que tu es maudit. Yo orobongate. Yo makamune ko simbate. Yango foko kebaka na ba déclaration. Yango foko kebaka na ba maloba. Batumso alobaka te aza malédiction da malédiction. Il y a beaucoup de gens azo ebate malédiction e utawa pieza la kandenge ni. Malédiction e uti na mo maudit. Maloba ndezo landa mutu. So babi mutu aza na se malédiction, aza na se maloba ya mabe. O ezo landa. Maintenant, malédiction na vie ya mutu. Les choses qui amènent la malédiction na vie ya mutu. Parce que tokozongi la tiko verset na biso totangaki. Premier point, c'est la sorcellerie ou l'occultisme de nos ancêtres. La sorcellerie ou l'occultisme de nos ancêtres amène la malédiction
na vie na biso. Mutu nyonso oyo abotami na famille oyo bondoki ezali to occultisme ezali olinga te oko se retrouver na se ya malédiction. Que Dieu vous bénisse. Olinga te soki obotami na famille oyo eza na se ya malédiction yo koloba na nganga na oza na malédiction ndenge nini, tandis que nga na vie na nga na kota ndako nganga te na yiba eloko ya mutu te, problème te oyiba eloko ya mutu te okota ndako nganga te. Mais ba parents na yo basalaka alliance na mokili ya molili. Ba papa koko na bino azalaka ndoki, papa na bino azalaka muta magie, koko ya ba koko na bino oyebi te ba alliance nini basala. Oyebi ba ancêtre na biso ba koko na biso ya kala bazalaki na ba totem, famille na famille, tope tribu na tribu la na totem nango. Neti biso totem na biso eza léopard ya mboka ya Congo. Na sera Kabila le père ezaki lion. Mais na série na biso awa ya Fachi na ya président Otoleka bazongi saki yango na léopard. Léopard azani aza totem mboka, azani yama o na spiritualité abundela mboka. Et eza pendenge moko na ba famille, eza pendenge moko na ba tribu na bikolo o to benga. Ba papa exemple moko oko remarquer ngala nyonso ya solo. So ka botami babo ake na mai. So babo ake na mai babimise balingi baloba ke ye atako ina mai ekoboma ete. Parce que yo za mutu mai yo ebomaka baninga. Yo ekoboma yo te pona nini? C'est juste parce que il y a un esprit. Oh koko ya bangala asala alliance ne lima wana ya mai po akoki komela mungala te. Yango mwana no so mungala soki baboti faut ba présenter ye et pas esprit wana. Soki ba présenter ye pas esprit wana. Esprit wana est comme une protection na yo. Yo koloba ke na vie na yo sale lokote. Peut-être yo fungo la porte d'entrée te, mais ba parents na yo. Na kuta ina moi si moko na point noir. Na Brazzaville na point noir. Na Congo yangam. Sœur wana métis, moi c'est kitoko. Baboti bango ka mi balé ou mi satu comme ça. Mi bali na yemo moi si. Atangi ba classe na poto, moi ça za na 41 ans. Abi prophète na tangi ba classe na silisi na za na mbongo, papa mso daki pétrolier. Papa na mso sa na ba gouvernement. Mais liba les ate. Moi ça le live c'est abi prophète. Na zwaka mi bali na opesa mobali mbongo, mais pour bala yo c'est difficile. Abi na olukata ko bala ka te na olukata muta boti sanga ta ko botisa. Mais oyate. To bandi ko sambela. Na ebisi papa na bino muta sali bino nyonso boy na famille. Moi ça na siriki. Abi papa na ngai muta boko linga tangi singa tinda nga ba poto. Papa na biso jamais ko bundisanga. Na ebisi jamais. Na ebisi est-ce que bike na ndaku na bino boza na chambre moko bino nyonso botikala okota te. Abi oui. Na bina kata chambre na ka papa na bino mutakota. Oui. Na ese papa na bino ando sambela na primakuya. Oui. Na ebisi papa na bino a permettre botanga mais à livrer bino nyonso. Abi jamais. Na ebisi na abi yo lobi jamais. Mbongo yo tangela eza ya papa na bino. Mbongo yo banda olila eza ya papa na bino. Yo loba ke kindoki na italien nini. Oh papa na bino mbongo wana azwaka ngo na magie. Papa na bino mbongo atangisa yo eza batu wana primacour yande ba pesa yi. Bango ba pesa succès na musala, bango ba pesa promotion. Et alliance wana eza likolo na yo. Du fait qu'on y a déjà mbongo wana. Du fait qu'on a makila na ye. Okita o mata. Ozana se ya malédiction wana. Et puis batu nyonso ya occulte, ya ba science occulte. Ya bandoki basala ka ba alliance. Alliance eza accord ya deux côtés. Nga ndimi bo pesa nga succès na kindoki nanga. Na ndimi bo pesa nga mbongo na musala. Mais nga na côté nanga bana nanga nyonso ba ozala bien, ba otanga ba classe mais ba osala te. Bana nanga nyonso ba otanga ba classe ba obala mais ba obota te. Bana nanga nyonso ba obota mais mabali ozala te. Eza na ba ancêtre mususu ba kaba mabala ya famille mobile. Misusu ba kaba mabota eza na ba famille mususu ba tela ba men limitation ya robota. Omona ba bota ra de. Famille moko bengi nga na Suisse. Baza soki 13 bango nyonso ba na problème à cancer des seins. Et puis babota mi basi na mobali ka moko. Abi bakati déjà 4 déjà bakati bango mabele. Comme singa na mwana bango ya suka za na 14 ans. Yé pena cancer des seins. Au moins que famille zo vivre na se malédiction. Malade elande kangi. Yo bande ko na bino so bazo bela diabète, na peut se retrouver na diabète. Est-ce que ebi source na ngwezani? Soki obotami na se famille oyo, eza na se occultisme, okita o mata na se bondoki. Okita o mata yo peut se retrouver na kati ya malédiction. Okoloba keza makamu na bango etali ngate. Bible lobi na biso papa o a défini ngwa kufi.
mais au lieu balandae balobake akufi nyongo esili baye kokanga bana bakoma esclave na bango. Soko tangi na mukanda ya Lamentation chapitre 5 verset 7. Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7 omona bazoloba batata na biso basali masumu bazate mais biso bana to komo subir peine ya masumu ba parents na biso. Biba papa balie manga ya ngai mais biso bana to polimine. Biso bana to polimine. Ozo subir conséquences ya makambo ba parents na bino basala. Ozo subir conséquences ya maloba ya mabe o baloba. Eza na batu musu na famille ba telema na butu. Aloba ke na famille o makambo ko simbate. Yango zo se retrouver bando voyageurs qui nda poto rien ne marche. Libala ezate mibali bazoya bazoken. Mwana mwasi moko na mbie na biro bisinga bi prophète ka mobali akuta na ngai yebi nzoto na ngai sila kimi. C'est une malédiction. Eza malédiction. O fo luka nzambe po nango. Maman alobi na enfant na bote akimi pa mosala nzambe. Abi Elise mobali na nga bando salela yo. Mais akufi atiki nyongo. Tala bayo kanga bana nga bakomi esclave. Il y a beaucoup de gens comme esclaves. Yango zo mona vie na o comme esclave à masanga. Esclave à ekobo. Esclave à moyibi. Esclave à drogue. So comme meli drogue toza kimiate. Mona mwasi moko abisinga bi prophète. Na comment sanga bana na veni na biso na zarasu na valeur te na bi pona nini. Abi papa. Na koma na lambi biloko. So mutazate na ndako. Na pesi mwana moko mukia mubali poto bimanaye. Abi pona za la kimia fona bimana mibali 7 na journée. Na comprendre raté na zaki boyete. A comme esclave et impudicité. Il y a beaucoup de gens comme esclaves et célibat. Ma bala ya kate parce que ça na kata prison. Azui bango po ba comme esclave. Esclave azanani. Esclave aza muto azo sala musala mazo bénéficier na bambuma ya misala na ete. Akolo na bilanga. Metanga ko buka ye akobuka me yem ta ko lia ngote. Ako sala musala mais salaire a obéi. Ezana batwe belé ba vivre makambo wana. Asala ka musala zui pe salaire mais nzele kenda ka ye bagate. Ndenge mbongo esila ka ye bagate. Ako banana mubali bien mubali abali mwasi mususu. Il y a comme le la pont à l'église, c'est un moment difficile. Ce que si mutu aleki atiki ya sundoli. Lelo na memelio mutu moko za capable ko kangola on a problème wana ozana. Malédiction ça la rani na via mutu. La malédiction empêche. Waouh. Waouh. Malédiction ko pekisa yo avancer. Malédiction mais même limitation. Ozomona à chaque fois avancer c'est comme ces années là que zo bendo sima. Ba okutana na basanza mbeba biso yo za mutu munene oza une étoile au salaka mozo remarquer c'est comme si on a limité quelque part à chaque fois on avancer on dirait dans les locaux moko et zo zongi sosi c'est ce qu'on appelle la malédiction dalingi ba pesa biso élément moko omona ndenge nini mutu ayaki na se ya malédiction ya sida azwi sida parce que bande connaît pe ba kufa na maladie wana ya sida aye kokutana na prophète to sakoli to sambeli pona to pesi ji to lobi je comme makila to pesi ameli pesi sida ekei total élément et puis to kozonga na sima nzamba pambola biso tia mosakoli azana mboka. Combien de mois? 5 mois. Obala? Combien de mois? Maman? Inane. Combien de mois? Et vous m'aidez. Combien de temps? Il faut être 19 ans. Obala? Nakala mobali akufa. Chango mbali patina baba. Babika mukoloni. Sikoyo. Babika mukoloni. Sikoyo. Akoyana résultat lobi. Amen. Nzambe abikisiba. Amen. Esika Yesu aza eyeba. Amen. Na babilemo ya bikama. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Na babi esika Yesu aza eyeba. Soit-elle maintenant au nom de Jésus. Marabosana na bikisi osika. Yes. Alléluia. Amen. Bon, vendredi peut-être. Nazoki problème moko nasalaka gilet nasukaka oke mutu mwana azaki na sida na zwaka mpe lobi nazoki grâce et non vendredi
nazoki grâce basembele pour na ngai lobi samedi na keno hôpital na sasi test par lobi que c'est négatif. Alléluia. Hier, Asa, moi la classe. Vous avez G3. Naïsta. Ok. Ayaka église chaque jour. Tout le monde a Kaya. Chaque jour à l'église. Depuis Aya, jour de Sakoli, dans le but, ça va être ça va être assis. Ça va être vendredi. Hier, ça va être quoi Yaki. Alobi, à qui a sali examen? Sida. Na Sida. Et yo kaka kombo ya nani? Okoye bisani na batunyo so bazoyo ko pe ba bazola. Na ba oyo bazo kama sikoyo bazo chatembe baya a nzamba sana. Yo alembe. Obiki na malade nini? Na malade ya Sida. Kombo naona? Daniel ofandi wapi? Na bon marché. Na bon marché na avenue nini? Na avenue Aérodrome. Face à Ista. Na face à Ista. Donc ça moi na mouchetu. Oui, Betela Yesu maboko bien. Betela Yesu maboko bien. Kama shangala kipona babona Yesu maboko oke de musala. Mais il a la résultat. Le banza batikota. Nzamba tikota. Ala voze c'est nzamba zala. Tia Mosakoli azana mboka. Omoni papa oyo ndeko ayaki na maladi ya Sida pe mtsamba prophète ya bikisi. Ndenge moko pe yo numéro ya prophète yango wana. Plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Wana za numéro nanga obengi même na WhatsApp na appel normal na koyamba na kosambe depuis to kosakola pona. Papa azaki ndeko azaki na maladi ya Sida. Akutani na prophète ya to sakole pe to sambeli. Omoni denga yaki mukola vendredi, to sakoli mukola vendredi, to sambeli to yebisa ki osala test mukola dimanche ina résultat abiki. Na ebite loko ni ne bloka yo mais na memeli yo Jésus aza capable okangola yo. Parce que malédiction empêchaka. Soko za na se malédiction, ate siko baninga bazo réussir yo ko réussir te. Obando yaka komoni kopa ngwe baby. Baninga no so ba osala ba cabine yo lobinga pe na sala cabine. Donc yo sala cabine kopa cabine baby. Baninga nyo so ba komi ba cameraman yo bi ba ona kota tango ki okota ki cameraman kope baby. Baninga nyo so ba komi oteka manioko frite ba osala ba omelette tango yo komi oteka ka ba omelette o kopa ngo ba omelette beba. Baninga nyo so ba okota ba demande na pla ba oso ba tonka yo okotisa o ba clôturer. Malédiction ko empêcher yo. Malédiction ko bloquer yo. Malédiction ko sala ko comme esclave. La malédiction bloque, la malédiction empêche. Que mon Dieu te bénisse. Si quand ça m'a pas moula. Na ebite loko ni no se retrouver na ngona vie na yo. Parce que malédiction ko empêcher au vivre malade. Nzamba sala yo te pose la l'échec. Nzamba sala yo te po botakate. Na ebite na famille na bino banda bandi obokola ba soso mona dia soso mo mwasi abotakate. O soso abotakate aza stérile. Soki nyama zo bote bongo yo mutu. C'est juste parce que tu es sous la malédiction. Oh, le long zamba tindinga na bimisayo. Na lobi eloko ni ne memaka malédiction na via mutu. Ezali kindokito cultisme ya ba parents na biso. Nyanga lobi la deuxième point, o e comme ma malédiction na via mutu poto clôturer. Deuxième point, comme ma malédiction na via mutu za kombo zanango. Ha. Kombo zanango. Les noms que tu portes. Kombo na yo la kisi nini. Parce que le nom a une définition. Combo est une définition. Et puis combo est identifié à Kamutu. Soro benginga trésor non dimate. Soro benginga Jean non dimate. Mais soro benginga Miché non dima. Soro benginga Kanyonga non dima. Parce que ça combo nangai. Et yo mama talaka mwana no moko boti mo pese komba Chris Benoit. Opesa mwana na oboti comme wa Golbert et la kisi ni comment identifier à mutu. Les noms que tu portes peut amener aussi une malédiction dans ta vie. Exemple, comme moko ya Mwadi
Moadi. N'appelle cet exemple, Moadi. Moadi veut dire quoi? Moadi veut dire celui qui plaire. Moutou azolela. Yo, zui moi n'a pas tata moi si na bino comme daki Moadi. Yo po zui moi no pesi comme Moadi. Moi na kolela vie na ye mobimba. Yango so mona mwana wana libala ele lisakaye. Musala ele lisakaye. Même classe ele lisakaye. Nyo so sala ele lisakaye. C'est juste parce que zwa kombo Moadi obambi mwana. Et ça na mutu moko na Bible. Maman na ya boti ya pesi kombo ya Jacob. Jacob qui veut dire voleur. Et vie à Jacob elle qui kana moyibi na kimoyibi. Jacob akoli. Yena yaya na Esau. Akosi yaya na ye. Na peso biloko akolia yo pesa nga kimukolo. Ayibi kimukolo yaya na ye. Et comme mukolo papa linga kufa linga pambola bango. Papa boy langa biloko na pambola bino. Jacob aweleli ayibi li pambola yaya na ye. Et comme il a tourné ye pa ki obala akena ndako ya Laban. Laban ebi se sala 7 ans. A sali 7 ans. Le ba pesa moi si na ye, ba pesa moi si mususu. Ba yibi 7 ans. Ben c'est travailler sous 7 ans. À travers sous 7 ans. On ne va pas payer moi si, va payer moi si. Bah il est sous 7 ans mususu. Bah il c'est travailler sous 7 ans. À travers sous 7 ans. On ne va pas payer moi si. Bah donc vina ele il a soyiba, il peut bazo yiba. Vous savez pourquoi? Parce que à chaque fois bazo benga on a combo na yo. C'est comme si bazo prophétiser sur yo. C'est comme si bazo déclarer l'icolo na yo. Tant ba sakole la biso na église, tant ba déclarer la biso na église balobi. O pambola mitolo bani. Amen. O keli boso. Amen. Yo pese ba bengi yo lobanin. Oui. Donc ozondima. À chaque fois ozondima. Exemple. C'est comme on a moi babengo. Moi dit on dit oui. C'est que ba bengi yo. Kolela yo ndimi oui. Ba na terme même so ba nga ba ebisonine. Lelaka yo polobi oui. Lelaka oui. À chaque fois kanga loko. À chaque fois bazo benga yo na kombo na yo. C'est comme si bazo telemisa esprit o ezana sima ya kombo na yo. Maman Jacob, ce qu'on a Jacob, Jacob a dit c'est Moïbi. Donc on a dit c'est Zala Moïbi. Et à chaque fois, on a dit comme on a besoin de ça esprit qui Moïbi. Où est-ce que c'est ma combo? N'a coquille jamais reçoit moi non on a boti. N'a pas comme papa na biso combo na yebi définition na ngote. Il faut na yeba définition ya combo papa na biso la kisinini. On appelle ça moi na combo. Ba combo et bomi ba via ba tu belé détruit ba combo belé. Derrière chaque nom il y a une mission. Nasima combo est une mission. Nzambe a permettre ba benga mona na ye Yehoshua. Yehoshua. Jésus veut dire sauveur. Josué aussi veut dire sauveur. Mais différence entre Jésus et Josué Zali parce que Josué comme on a Zali Josué. Mais Jésus comme on a Zali Yehoshua Amashia. Mais Josué est allé Yehoshua. Mais Jésus n'a pas allé Yehoshua à Machia. Jésus est allé un sauveur ouin. Moutou a pas quoi la mi pour na robik sa mokili. Mais Josué a une mission à robik sa Israël na Moïse. Mais Jésus n'a pas un sauveur ouin. Derrière chaque nom, il y a une mission moko. Moi na noye na mokili pour échouer te. Comment ni no pesa yo? Comment ni ba pesa yo? Il faut qu'on y baka. Ndako ozokota lopango ozokota venu wana kombo na mweza nini na commune Makala eza na quartier avenue moko kombo na mwela kisi ndako ya sirène donc kombo ya avenue la kisi ndako ya sirène et batu nyoso bafanda kana kati ya avenue wana bana basi nyoso baza bachel bandumba atoki na mwana na obien za normal akbimarate esprit wane rolata ye komise ka mobulu o remarquer banda bokota na quartier wana bana no mitwe beba bando kota na ndako wana makamunyo so avino beba kombo ya avenue wana la kisini eza pena batu so avenue muso eza na kombo bien quartier eza na kombo bien commune na kombo bien mais le pango koti eza na se ya malédiction oko se retrouver te ba via batu ebele zo beba pona makambo bongo. Yango zo remarqué na lopango wana makambo simba raté na venu wana batinyo so makambo simba raté ndingi ba pesa biso élément ya mama oyo azaki na problème ya cœur mama ye na église na sakoli pona ye ayesinga bi prophète ba yesinga fona ke fa na hôpital na ke na hôpital ba pekisinga presque ba biloko ebele mungu wana lia raté eloko bena lia raté na ebisi est-ce que ton dit ma miracle obi oui. Naibise faut yo lala en église pendant une semaine. Abi papa libanda kutu na sima na kokate na ebise so kufi ba yo kanganga. Mama ke na ndako akosi mobali na ye. Aibisi mobali ne ke na keye pa na biso na sala une semaine.
mobali apesi ye mbongo akepa na bango ayebisi mama na bango abi mama bayebisi nga naki ofanda na hôpital naza hospitalisé mama apesi ye mbongo azwi mbongo wana ye nango na église asemi alobi prophète mbongo na ye nango naza na besoin nzambe no abikisa nga asala une semaine wana te tosambeli mpo na mai topesi ye amedi na ese kende otala kende na hôpital ake na hôpital docteur aotuna ye alobi omeli kisi nini abi na meli makila ya Jésus mama na longola kombo na ye normal kombo na ye mama skola bakoma obenga ye mosakoli aza na mboka oyebi pourquoi parce que amoni loboko ya nzambe azalaki lié na se ya malédiction ya maladi me nzambe akangoli totala ebongo tozonga na nsima tia mosakoli aza na mboka. Bon, nakangami na nzambe ya Michel Pamba te. En tout cas, nazaki na maladie pendant tango mulai, maladie akia etungisenga makasi. Mais nakutaki na ndeko mobali moko a expliquer ngaki alobi te eza na prophète moko komene Michel tia soki okei kuna en tout cas okomona ka yo moko so abonde pono malade kosila yango tango wana nga pe na yaki nakomi wana kutanaki na tanga bondela ipona nga en tout cas na twaki solution yango etindanga na kangama na ye pona tambola kitango mulai malade wana vumeni ngaki kubomanga siko ozoyebisa bato bazolanda wana na TV ozoyebisa bango nini bato bandimaka te. Bon bandeko bandimaka te en tout cas bandima nzamba solo azali vraiment baya na la main puissante de l'Éternel na venir dans nous libéraux des bis oh nous sommes malades sida cancer diabète maladie nous sommes les mbana minganga baya na ngo na les mains puissants en tout cas nzamba Michel azosala ndanu nini adresse ba oki bien te bandela adresse wana ndanu numéro 2 bis na commune à Limité baya na motel Fikine baya en tout cas Zambe atia azosala tia mosakoli azana mboka omoni ndenge nini nzamba bikisi nzamba kangoli ndenge moko yo penza mbako kangolo numéro prophète yango wana bengi au compte en direct na prophète plus 243 84 087 52 21 84 087 52 21 WhatsApp yango wana pe appel normal yango wana rubenga toko sakola depuis toko sambela pona yo omoni loko ni de mema ba malédiction na via bato ozomona makambo yo simba te or koza na sia malédiction lelo na memeli yo Jésus Christ Jacob a pesa le combo même comme sous Jacob a kuta ina mutu mona butu a essayer na otika ote so changer combo na te oyebi nini pona nini malédiction mema ba combo pondi emimaka combo emimaka malédiction pondi makama na lobeza solo mukolo Jacob a kuta na nzambe na butu babandi obunda makambo ba obundele ye banate na suka na nzamba tuni alobi kombo na yo nani abi Jacob nzamba ebisi banda lelo ba bengo lisu Jacob te mema bengo Israël pourquoi tunaki ka kombo parce que ebike na kombo wana moya pambo mezate na kombo wana moya avancer zate na kombo wana moya za la papa mabote belé zate na lingi lelo mutu moko bunda na Jésus na kombo na nzela ya prière chaque jour na 22h tous en prière chaque jour na 22h spécial intercession miracle on l'a biso 22h juste au s'abonner juste na Believe Télévision notre chaîne Believe Télévision ils ont na YouTube Believe Télévision Believe est à BELIV.tv BELIV au s'abonner 22h juste tous en prière moko wana chaque jour na 22h intercession miracle to benga 23 ensemble to sambe depuis yo pour la nanga ya benga na ba numéro eza wana na se. Il y avait aussi une femme qui était courbée pendant 18 ans. Mais cette femme a raconté Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle était liée pendant 18 ans. Or, elle était courbée. Or, Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Salomon a dit, c'est Gumbama et Koki Kozongate. Or, malédiction ya kananzela ya maloba. Salomon a dit, et là, c'est Gumbami et Kozongate. Et Nathalie Pena nature. Nous étions les Gumbami Batembele, Solingo Zong Sangosage Boukani. Mais cette femme, Salomon a loba, c'est Gumbami et Kozongate. Mais maman a koutani mon commission na temple, na l'homme qui est plus que Salomon, c'est lui que moi j'appelle le beau gars d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Hier soir, il dit, c'est femme
tu es délivré de ton infirmité. Et moi, moi, je suis normal. Et là, quand je suis Gumbayo, malédiction, je suis Gumbayo. Lélo, n'a même lieu Jésus-Christ. Ou est capable de repérer sa solution. Quel que soit le problème au Sanango, il est capable de relancer la malédiction en famille. Il est capable de relancer la stérilité. Il est capable de relancer la célibat. Il est capable de relancer la sida. Au monde, il y a un sida. Au Colanda témoignage, il y a une impuissance sexuelle. Mukolo a vendredi. To sambeli na pesi mafuta salela. Sur place, le papa n'a pas kokate. Na tout ni en plein qui tozo kokate n'engeni. Abi papa na sa robeba. Ake na ndaku dimanche. Aye na dimanche. Aye ko témoigner. Au Colanda ngo komona n'engeni papa témoigner. Parce qu'il a coûté na kina Jésus-Christ. Yo peso coûté na Jésus-Christ lelo. Dans zele mission. Aza kapra lo peso makambasika. Fungo la maboko na. Yo za malade simbe siko zo kapasi. Oza na problème tchalo boko na mutema. Je vais prier. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la guérison. Na longoli malédiction. Na kotisi komba yesu na ndako na. Na kotisi yesu na famille na. Oye kufa ke seko. Zala béni. Na komba Jésus. Ndetolobi. Amen. Tika nzambe apambola yo. Ezala ki wabino le prophète Michetia. Mosakoli. Aza. Namboka. Nzamba apambola biso chotozo landa biso. Partout dans le monde. Nangba pesa biso témoignage ya papa oyo. Yango ndetoko sisa nango. Tokuta nimbalasi. Nzamba apambola biso. La puissance sexuelle aussi. La puissance sexuelle n'a pas moi aussi. Si vous voulez, ma famille est salama qui nous collabore. Pas la bannière sur le coup, aussi la société. En fait, la nouvelle awa, la nuit awa, la bonne organisation, la matin. Et bandé là, tant qu'il y a qui awa. Tant qu'il y a qui awa, dans le secteur où on a pas foutu au PC qui va. La monnaie de plein cap mal. Ma futa ou pas. Elle n'a pas voulu la signaler, il peut y avoir problème. Il n'a rien qu'à mais il doit payer la société. Donc il paye ma casse. Donc il paye ma casse. Moi il a ça pour tout le monde. Donc il n'a pas dit. La première prophète a su que tout alors la communauté dans la carte de processus spécial. C'est comme tout fait dans la presse. Là on s'est dit que le papa tout ça c'est zoba la zoba pour la dit la zoba pour la utabi la zoba si la kumenda azaka la zoba de maraboba atesi moto o mtoza na simana ali kana zoba si o mtoza na simana moto ali dai pensa bali to bando ke to ko moto so na to na o keba na keba na seni ba ko busu ko sa community untuk pergi ke mana enggak untuk pusat mungkin aboni apa mana bukan building section tak ada ni apa ni macam itu lah ini bagi kalau semua asyik betul lah semua motor kisi tu kalau ada ini lakini nakati auto aku cuma mahu aku sini nak tinggal di sini lakini nama nanti kalau decision mahu lagi langsung aku semua ada dia mahu jalan-jalan. Dan pemerintah itu lagi juga pada ada bagaimana itu. Apa yang push avec 900 la vitesse de regarder la femme beauté kita respecta. Lagi masih kita dengan 500 la tubuh kapasitas kita kamera boleh. Ini nama kita apa itu boleh. Prophet. Tentang bila butuh boleh. Lagi berapa 23 heures. Kuna pesa hivi, tukoje ndio kutoka Laja la kaka boye. Ngala la siko, na kisha ndio yipa kwa shamba. La siko na la ndio mtu. Bona la aka na kiloti. Ngayo la siko yuko moto takinga ara. Kali, wewe ndio kutoka. Nasi dukole azobisi. La siko na la siko na boye. Kuna ndio wewe kwa siko dukoko. La monnaie n'a pas. L'habité au pays, à l'île de Kola. Vous avez dit un peu, et ça, ça va être. La minute, tu vas dans le pays. Là, tout simplement. À part le gamme, je ne monnaie pas comme papa. D'ailleurs, dans la vie de ce jour-là, à 4 minutes. Merci.
na mwasi na ye babandeki koyokana te ayaki mercredi bato nyonso bamoni epuis azalaki na puissance sexuelle epuis problème mosusu ntango namoni ye na bato osakola na émission ozoloba na ngai mwasi kozoyokana te me namoni chiffre 16 oyo naza na bana 16 namoki akola bamama 5 alléluia tosakoli na pese bila tia kende kuna pakola apakola fanga ile na lese manger nanga kanga na soteya papa awa moyen te nalobi moyen te ni papa awa moyen toka te akenda ndako ndenge azala papa nyonso esali ndenge azala ozala bamutuka basali entretien ozongi yasi kata mapambola obetela yesu